mikona mikolo solo butu pe na moyo mambao pisha kimu bonjour yaya na sepeli ya ore Jordan mi zwa ba image zwa pe ba image na nga kitoko mama onga wendo na leli naza na kati ya Paris non crédibilité des na Schengen pour kokota Schengen babiso ba wendo yo na groupe mo kino kesem so ba yo ka on a sango lu ka on internet et ça normalement ils orchestre yebanité comme on a 13 visas et à facilité okay. Mais biso koti penda 2 jours après Patrick Massamba benga singa wende yande no moni melte boya on soit décision bon biso dia bato toza na monde wana ce qui dans 2 jours batinde bino message picha yo yebi est-ce que c'est bon déjà c'est bon. Koufi icône doyen muto ya créer mambarumba mais ngam na organiser matanga na ye na stade Martin ngam na signer mambutu tutu OK de pour dire que c'est pas seulement que na bota ma mwana na ye mais réellement na mwana wendo artistiquement pour y a aussi non yem ta pour été parce que déjà na Congo ba la tête que y Antoine azala en Allemagne mwana wendo certina bota ka petit wendo to yebise que mwana et yo pour bangi na autos enfants na bangi parce que déjà à l'époque imiko to zana fait Verkis personnel donc organisation ça qui OK ngala zimbongo te na tiena poche yaka ki boso na gouvernement bon et bimi et ça la boye ça malgré na yemba boye mukile ndimi petit wendo mbongwe lona kisasa mbongwe komi na mbanda kai mbongwe komi kisangani boyoma malgré ça Jean Wesley wendo wa petit wendo mais o ko ma pe na mboka mo ba betelo papi tap tikita papi tap tikita papi tap o ko tandeni ça dit wona sku yindi et longwe musique makila nde to lobake père na biso za musicien ngape na sadere na lingi mam papa dans ça oh musique na biso za makila oui mais comme un mot ba ko komelo ba partition ya ndulo otanga nde do sol ré wana yindi c'est ça en fait c'est que Jean Baladi grand chanteur wana yinda ba be ma grand chanteur et mami balé grand chanteur eza motoyo ça la succès junior makeno wa betsa bato imtaza producteur na biso et alingaka produire album na biso et ça moi yele nde za la kaka na rolo baté que veut dire ko elle orchestre Koufi mais vedo a Congo mambupenda et c'est net ka yele non non Fuji à ke BCBG OK là na ke Victoria Nelson et Boaloté à ke Maison Mère mais Nelson nde mabena et à ke Maison Mère test ndenge za kaka boni ngweto ningara bote Nelson et Boaloté ça vocal nanga asa vocal nanga ya mte kotia na Maison Mère nini vocal na bonga mi pena boni ngweto ningara motema et pas yo changa na ebiteo bipa na bipa ba kotu na ngai okenda wapi ya noni na kopesa na doa Kongo ngoleli ai yori petit wendo déjà na Côte Victoire na dia petit wendo donc tegene écouter que c'est en mataba betela bongo et que c'est zo matanga pe na matina ça dit avant batumsu dia bande ko beta mais Victoria ka OK ngato to matine ce que to bani makabu moni petit yuma faux petit a déformer banzembo nanga na comprendre été batu nani wana boyo ka ninga zoyemba tu do yemo ban ha fimiko ayembi nena pas pesinga passe et déformé public mais ma bezaka ke bo vide ndule mobo na kaluka ndo le sili 23h nga vanda na plateau des professeurs basuka na landi na luki
visa comme biala bata bureau parce que nous fait déjà kendai transport ezate na mta matolo te ni te na la banda le jour beta pat ba fait ba piare na beta ba yanko ba fonctionnaire ba fait wana ba sala ba piare ou beti pat donc Victoria chez King et à place na yeba didi kinwani a bengi ope bo kutani boy aboli au moins 10 000 fait pas kati Akati yango akati donc vraiment tout ça va bon moment et bon Isaïka comme on dit biso to bato to na ba logique mo boy na kukai pe ko ya parce que publicité o esalema pona ko ya Victoria suka awa to ndo sala onga na vie mais ngana ya raté pona moni komeleleki komela mbongo komela mbongo komela la releki ko mais les qui n'ont pas été fonctionnels parce que ceux qui pichent qui m'ont dit bon wendo mon inde aussi fonctionner avec toi soit 10 000 ou 5 000 donc quand moi parler moi bien moi car oui quand va période là victoire football quand ba sima ba parler des peuples pour meilleur tennis faut les quand mission même toi pio 5 000 euros paye moi car mon paye pourtant tu as une mission dans qui ni ebineza tout ça qui tina car yo pas tout toki mais faire battre en tout t'es ok mbise esprit oui moto musique so t'es un passeport na ngana invitation na tambo na ngoya na visa profession artiste et musicien ok sorti normalement biso to ko vivre na matoloté artiste parce qu'il a un métier mon noble mais yo télémi na mulongo bo ministre c'est pas télémi bo une volonté yo yande ni poto o télémi liboso na oyebi Isa musara yande te père moko bonde yo vandi wana ba père na biso pa la muki na tongo a bosser alati costume ke na bureau na ye artiste yande ngo mais ce que mukidika ko baluka attendez mukide baluki komi piche yande ni ngana audiet kin yande ni sauvé sola mais normalement l'artiste vit par ses œuvres comme mélanie mute comme ça tout bongo yo un moko mutu nanga seleo sram pierre mutu nanga ya banda olandanga na ba Belgique partout période on vote soit non candidat Poutine pierre mutu nanga ok na am super wendo mwende na bwelo ko peso ta longoli chemise ne meya zana na zo docteur ah ouais mususu tant bande ko basala ba déclaration des droits de l'homme des biso déclaration universelle des droits de l'homme c'est normal. Dans Jean Oubal, tu fonctionneras naïe. Banze mon soye boyebi à Jean Oubal. Et c'est le kelanga, cet amour d'enfance. Et Milo Belanga, est-ce que tu quoi? Tu es barnaï. Mais un moko, Vézéanan. Est-ce qu'on a récupéré ma soeur? De ce tu es bana Goubal, n'a la caire. Ok. Mais comme va vite, nous les soyez à iner, étant vieux. Et moi, repère maintenant le mois demi, parce qu'on a récupéré ma solo. Donc tout ça, la complicité. Et ça, c'est que non, des groupes ou des leaders dans un groupe, moi, ils ont projet ton groupe à Jean Oubal, mais tu es un. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100.
Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis, c'est mon devoir de vous informer, toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où peut Sarabino, information on attend réel. Déjà, avant de commencer cette émission, je voudrais saluer celui qui est derrière la caméra. Lui s'appelle Jordan Mizwa. Allez, Kangaye Maboko, Tobetaye, Batouba la biso de partout dans le monde entier, fidèle à Image Pro TV, Balinga Rapishan Kimou, Batala Rabiso dans Finlande, dans London, Batala Rabiso partout en Allemagne. Vraiment, merci Nabino. Donc voilà. Et puis pourquoi pas, dans Chiquito Papa Paradis, à côté de la biso déjà, dans Diri. Pierre-Marie Curie a comme la ville, restaurant Paradis c'est créé donc ceux qui osent comme la ville, au restaurant encore Paradis c'est créé, ceux qui osent à Paris, au Lingolia Kitoko, 70 Pajol et pas il y a Laetitia Nzongo Kunape, Makamnyo so et le Kitoko. Et merci beaucoup na PDG, il y a chaîne Oyo à côté la biso, Fire Basket là, je vois directement Guy Basket depuis Kinshasa, bon séjour naïe et pourquoi pas Héritier Basket Bambo Tebele Naye, Paris 20e aussi. Merci pour l'assistance. Donc voilà, aujourd'hui je reçois pour vous un artiste bourré de talent, je le connais très bien. Et puis bah, il est découvrir, déjà. Lui s'appelle Ali, pas fidèle. Et puis son nom artistique est Petit Wendo. Bah tu veux dire Petit Wendo. Est-ce que Wendo il y a Mouké, il y a papa. Donc et puis son nom Wendo Colosso, il y a monument, il y a icône, il y a musique nabiso. Bah tu veux Peseleng, bah Pesanzela. Grâce na bango pe le loyo artiste babima bazwa ba copier balanda banzela ba développer pe masolo le lo ba kwenda vutuka ya osala non na kibo jeunesse na donc voilà donc aujourd'hui on va essayer de parler de discuter ensemble avec lui pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole j'aimerais dire bonjour et bonsoir Mikona mikolo solo butupe na moyo mambao Pisha Kimou, bonjour, yaya, na sepeli ya ore. Jordan Mizwa ba image, zwa pe ba image na nga kitoko mama. Onga wendo na leli, naza na kati ya Paris. Bonjour. Bonjour, Boni Paris. Kimia. Ça se passe bien. Très, très, très bien. Et l'équipe coûte déjà bien pour... na umeni mwandamba hivi kabiso tulingapenda umela ate bataba tanta ninge ya wili mushenya lobaka wendo yo olinga poto de poani po eza héritier vous qui la crèche héritier vous qui mutunani a na Paris wendo kwenda vutuka. OK. Donc il est qui bien na yaki bwana groupe moko boy cette fois-ci à 100% femmes. C'est un projet Bika biso Wallonie Bruxelles. Moi projet et tamboli pena mukili. Donc voilà quoi. Bazonga pe derrière qui ça sanga na tika na pona ba contact voilà. Tout là qui le quoi na moi sima. Plus au booster ba fille, yo monanité na ba spectacle ngo. Ouais mais en fait na projet wana groupe eza ya ve Charlie Maiwan na Canada nde na lobaki ona lobara ke so a kocha kana studio Charlie Maiwan. Il y a tant de dollars pour le Canada on dit $. Donc groupe eza Charlie Maiwan a créé un groupe mon na Congo 100% femmes ngana coach na bango ngam na yesa bo kota boy bo bimela boy bo banda na nzembo bo sisa na nzembo yo chalo boko boy yo ochabo yo drummer obeta yo guitariste obeta boy projet évolué na Congo et tamboli pe ba province à Congo Afrique P, tu es en Europe et pour votre information, bon, il y a sans polémique. Sarah Solo a moko ya ba artiste européen. Boyebi, aya poto awa na projet ya Kin Orchestre. Orchestre na yena ngo. Sarah Solo. Ka Sarah Solo mo boyebi. Poto azonga ki la visa te ou te na maison mère. Te. Oh ya tikala. Te. Ya Solo. Te. Sarah Solo a moi nanga. OK. Ande konanga. Projet on a yena ngo awa. OK. Poto on a yena 9 artistes.
de banda na drumé tina tala basi lokola batakala pe ba Hollanda émission de ndoko ataz bolingo ezalaka ezalaki orchestre 100% femme de Sarah Solo pe ayaki kotikala awa na poto ndenge atikala na pese bambote poto zai na ye na Orléans oui atikala awa bayaki na projet oyo ya Kin orchestre. Ok. Na pese bambote depuis Orléans na mboka basami Fumuti na mboka badianza dembe. Kawele zana. Kawele pe na zai kuno. Wala base na biso ya mboka. Na suka pe na suka saki tant na Orléans to suka na chez Verambo. Verambo, Vienanga ve Kofi ko Olomide, Vienanga. Verambo. To suka na bar mobo ya malongeza na Orléans na ye mukolo bar te mbote na yo. Mon fleury. Albino, Mundibu. Albino. Albino dans ma beauté. Tu sais qu'on a biso tout na ba fille na Charlie Maïwan, tout le monde Sarah Solo pe na biso wana ba Eric Tuti, bande ono soka. Pour dernier concert au bete na Orléans, bana na ba bete ponga na inde olobi, na moi si ma coach kaka. Donc ça le mec qui le même jour dimanche oyo Verambo pe a sa répétition à Orléans. OK. Des jours peut sur bétail. Mais sinon ça date au message Koya en cheval Paris Kinshasa, mais sinon ça a fait au moins, si je me trompe pas, 5 ans déjà d'absence. Au coup de Irène m'a dit ma femme, ma chérie, na Dijon, en Sidika. Mais on s'est pas pour Picha na Jordan Mizwa na évité son zango. Ndeko. Na poto liboso na 2015. OK. Na 2016 na zongi. 2017, 2018, 2019, 2020. Na bona ngolo beba yange papa ayonde o banda esanga na Kin. Wende ba kwenda futuka boy donc Jordan Mizwa ndoyi na ope Jordan Kusa aza awa mabele ankolo ya benga kwenda futuka sele yo kwenda futuka héritier kwenda futuka frère kwenda futuka besobe ça tout le monde kwenda futuka. Pourquoi? Parce que na 2020 na yaki na yo beta na compte ya mairie à Lila. OK. Na ça 10 jours na zone Congo na zi groupe na ngambo za na Kin projet na kena ba Luanda mboka ya Carlos Nzamba ila ma Monique na Luanda personnel mais on a biso ando ya mbabiso donc voilà quoi. Et du coup Covid de bandi mambe kufi tant Covid de couvre et yé et bon mambe belé senga pe ko sala ba mamsusu mais et c'est quand même bien andé ko travailler beaucoup plus pour un projet où il y a groupe ya basi et biso to abato ya musupe ba biso wendo yande ni faut se préparer qu'il y ait des potes telle date c'est bon té faut qu'il y ait Jean Gouba ndole mo na Gabon et c'est na ko proposer musuta musuta qui na compte nanga de biso fonctionner pour ba regretter pour na yo ba to bia wendo ya ni mbale bele fatika la une fois peut to tonga yo na phénomène la die so bi la peut comme Vénécili au tel pena boye Covid ma Covid ye au kama na Kinshasa batu ya wapoto to komoso musika on a pe na fala et de ba biso wendo ba wendo ndeto abo nga petit wendo ali non crédibilité des na Schengen pour kokota Schengen ba biso ba wendo yo na groupe mo kino kesem subat ba yo ka on a sango lu ka on internet et ça normalement les orchestres yebanité comme on a 13 visas et à facilité. OK. Mais biso koti penda bo 2 jours après Patrick Massamba benga singa wende yande no moni melte boya on soit décision. Bon biso dia bato to za na monde wana soki dans 2 jours batinde bino message picha yo yebi. Est-ce que c'est bon déjà c'est bon. Donc soki 2 personnes vous pour côté 15 de bazuité za un sous pour na ba passeport na bango moi erreur sous ba komaki côté profession et là mususu mais nga penda ata na côté na 100 personnes na Schengen c'est que ba komika profession artiste musicien ba Pierre visa pour nga mona déjà crédible na Schengen donc
n'y a pas de souci, quoi. Ah, ok, voilà. Mais sinon, l'air tout le bas, comme Wendo, on s'est questionné. Ah, on met tout dans la question, belé. Déjà, dans le banana, on peut la PC, déjà, on peut Junior Wendo à Foula. À Foula. Ah, on s'est fait. Alors, moi, Bondi. Alors, moi, Bondi. Comment on dit? Junior Bondi était dans le fond de paye Antoine Wendo. Dans le fond de pas mère, non, Yatina. Relation, ils ont famille, surtout Wendo. Pourquoi il faut un combat Wendo? Normalement, si je peux le dire, Nabandi ko yemba to ko mekula ko yemba lokola Wendo, le père vieux ndazana bomoi na yemo amuke. Et pas na biso na ndako to zaina tourner disque mo na temps ya kala ba benga fono. Et na nettoyer ngo, il faut cha o chango boy. Et otie ba CD wana à l'époque ba benga 33 tours na yo ka musique akala ndé na sadéré na komoyemba pe musique akala na za mwana oyo Wendo abotite ni koko na yelo kola Junior Wendo mais na zaka muto Junior Wendo ne koko na koko Junior Wendo aza mwana ya sœur na ngatina. C'est na ba sœur tina parce que nga na za moko ya ba fils adoptif po déjà le kola na bima le kola petit Wendo dès que vieux Wendo aza vivant mukili pe ndima et talaka ka vionda kufi icône doyen muto ya créa mambarumba mais ngam na organiser matanga na na stade Martin ngam na signer mambutututu. OK. De pour dire que c'est pas seulement que na bota ma mwana na mais réellement na mwana Wendo artistiquement. Pourquoi qui au signé au salabo? Non, yem tapona été parce que déjà na Congo, bota la tête que y Antoine azala en Allemagne moi na Wendo. Certina. Bota ka petit Wendo to yebi c'est que moi na et yo po bangi na autos enfants. Na bangi te parce que déjà à l'époque imiko to zana avait Verkis personnel. Donc organisation ça qui OK ngala zimbongo te na tena poche. Yaka ki boso na gouvernement bon ebimi et ça la boy ça. Voilà quoi. Il y a une liste, on va lire un bon matin, on va dire que ma bien Adrisha. Tipo. Adrisha benga Wendula. Benga petit Wendo benga Wendula. Adrisha benga Wendula. Qui mole benga Wendula. Mapamboli. J'ai godé le fombo. Tout le monde a été. On a parlé yo ebikaka. Yepa benga Wendula. Donc Sampaio, Anthony Sampaio, Kabalendako, Wendula, on a monde à Victoria, donc, non. Bisotoza, Yoyebi. On a bêta na Jean Goubal, de na poto boy, ou de na yara poto, à Sengara jamais. Oh, Jordan Mizwa, moi, Wendo nenga petit Wendo nenga yewana Ali, Peselanga, Ketch, tete. Ye Wendo lukelanga livre la philosophie le choix na yo et ça déjà t'as d'ailleurs pesé 2 kilos vieux livre car na 23 na bagage même et quand on a soute mais il y a 2 kilos ben livre là livre fort surtout les revers autobé ça va tout liba quoi est-ce que va tout ba comprendre que ma be toi le ba nani Goubal Jean Goubal peut-être surtout le loba makambo ya grand chanteur qui papa Pisha ngai ya Willy Musheni marambo ko tu sais comme un niveau na ko boire après grand frère propre Didi Kinwani pire vieux ya pale banda biso mtokota na pala Didi Kinwani tilelo Didi Kinwani so monena wa banga groupe du king donc Pisha umoni ngana petit Wendo kisango na kacha Kinshasa bipana bipayo kisangwe banguna bakoti mboka mawe moko na moko akozwa nde na fimba ngubu ayeye oyo kiyango ekombya lima obundi na bolondo nzete mabe mikono solo tozangi mai solo ngala baksa tilelo tozangi mwinda solo tilelo tozangi bilia solo likona banyangala kata basila kateo oyo kiyango ekombya lima obundi na bolondo nzete zera luka kombo po via boka président
Parce que fona luka kumba mutu moko et ça mabete masalanga mais pire mutu nanga ana kumba na minito mabe t'es idée Costa mutamba ko banga tele mikona mikolore malgré na oyemba boye mukile ndimi petit wendo mbongo longena kisasa mbongo komi na mbanda kai mbongo komi kisangani boyoma malgré ça Jean Wesley wendo wa petit wendo me o ko ma pena mboka mo ba betelo papi tap tikita papi tap tikita papi tap o ko tandeni ça dit wona sko yindi elongwe musique makila nde to lobake père na biso za musicien ngape na sadere na lingi mam papa dans ça oh musique na biso za makila oui mais comme un mot ba ko komelo ba partition ya ndule otanga nde do sol ré wana yindi c'est ça en fait c'est que Jean Baladi grand chanteur wana yinda ba be ma bon chanteur et mami balé grand chanteur eza mutoyo nde na moniawa Guy Kakese Jordan Mizwa na otanga Fire Basket Guy Basket pe na bosanete Nelly Munduka Landry Bisidi Chilombo na otanga Diezola London City Diezola London na Leli Shikito Papa Paradis au moins na otanga siko bako kombelo siko nzembo na bakuma komibo papa so za grand chanteur to otanga ndeni et comme mususu et comme ba partition même guitariste fait do à Congo président Abisso tant de ba Nelson Eboalote ba Nono Fuji ça dit musique et à mambebele musique ya kotanga ezali musique pe ya bisomo ya ndenge na biso yele pesa OK un bon chanteur à cause de la voix bien so ka yembi Angelo OK tout mais grand chanteur et un moto ko kota na mille tout oui ba chanteur muso ko ya ba kuti musique ba munda ba présenter ba kata musique wana nde na sala ke pa ya Ige la coiffe côte. Na kuti musique moi zo beta. Est-ce que nous obligé ba kata roponga wendo na yemba? Non. Pourquoi tu? Musique tout ko kutata ba arabe. Un grand chanteur à comprendre déjà que ba beta partition boy. C'est-à-dire nga fona kota. Ba ça la ba tamboy. Ba comprendre les gens balte. Bon par vedette na star. Voilà pays indisus. Quand bino bat botanga livre. Star normalement, batoné sur baba star. OK. Mais vedette est indi. Parce que quand on a le bas star et le cola na kota manani. Ya uli mouchine pas un star. Puis le rançon dans la vedette à star. Vincent. N'avec Jean Koubala Loubakati. Le Louka va pas il y a Vincent à vedette à star. Non. En fait, il y a un discours, le langage, il faut comprendre. Star, ils appellent star, il y a une étoile kaka. Moutounio Sazala Nango. Vedette, et un moutoyo, ndeti ba vewa moucha la kamba, même Bakari vous arrêter. Ba présenter ba vedette. Mais attention, Mamie n'a pas ouvert la paix boy. Moutombo a passé le message né sango ya kombo na etamboli. A compter me vedette na quartier ou bien boy na boy. Mais star et un mouto a brillé. Étoile qui brille. Étoile moi. Il pose à star. Ou un peu vedette. De tous les deux ça marche. Vous avez bon chanteur, vous avez grand chanteur. Mais bon chanteur, ce qu'on y est la musique té ou grand chanteur té. T'as la picha. Faire à Moutounanga. Na peine à numéro na ba. On fallait pendre un moko. Héritier n'a parlé même pas. Bina filé, nani bina filé. Quand il a parlé, penda ponga na banindu le na plateau des professeurs. Bana campus tout. Batu ba fan na biso ça va faire Denis Kambayi. Kambayi, oui. Na plateau des professeurs.
bato to bundisa bango msu na ndule peti wenda bimi na bakarate personnel ya badakumuda Newman donc papa moi mama musique bato babeta masolo nga na yaka ba Paris msusu Jordan Mizwa to lo barate to le karate mais ce to bando lo ba msu ba ko bula biso voilà tout évolué la biso surtout dans mes causes parce que là on bêtise solo ya do a Congo na PCP bambote mais parmi bato babeta donc que c'est do a Congo c'est ma première fois na yoka au mitanga et je sais que ça va non Fuji et bon l'hôtel na yambaka déjà awa tout solo la mamba mais première fois yo mo mitangi mais ngana na yoka bato batanga ote parmi ba mission do a Congo je dis Koel bambote be place ça mais et bon l'hôtel wa masananga wande konanga et bon l'hôtel Nelson comme Nelson bat ba éviter hein je pas éviter Gilles Nelson non Fuji to bete pas vedo à Congo ba période wana batu musu ba koye ba ezana ndeko moboye to producteur moi yaka na Congo Makenro ça la 6 junior Makenro abetsa batu imtaza producteur na biso et alingaka produit album na biso et ça moi yele nde za la kaka na rolo bateke vedi ko el orchestre Kofi mais vedo à Congo mambupenda et c'est net ka yele non Fuji à BCBG OK là na ke Victoria Nelson et Boalote à ke Maison Mère mais Nelson nde mabena et à ke Maison Mère test ndenge za la kaka Boni ngweto ningara bote Nelson et Boalote ça vocal nanga asa vocal nanga yamte kotsa na Maison Mère ni vocal na bonga mi pe Boni ngweto ningara motema epa yo changa na ebiteo bipa bakotu na ngai okenda wapi ya noni na kopesa na do wa Congo ngoleli ae yori oh yoka wana test na Maison Mère bazui yayo mabete masa na ngani na tuni na ngani danzela bino bandi po asa po na tuni lo boyewe donc on met pas mutura mombele na raté to raté mombele ba bon séjour na Kim pour y pena na boya ki na si mombele na olekate yayo mais pour parler ya ba blog to pesa batu vraiment non mais batu ba éco déranger batu té surtout avant to ba émission na présentant qui déjà ngana yebi que aux paroliers bateau pe ba otala biso ba yoka qui aux artistes et chanteurs et puis paroliers donc ceux par exemple bat ba yebi na kin to créer lingala facile tant on va tout créer parce qu'à l'époque Zakaï Baraba ce manager nanga les mots facile ko kamwe ya solo ko kamwe mais lingala et lingala facile faut biso pe to zala wana po to ko tsama idéologie et actuellement na obosa na te opesa mbote na za moko ba partenaire ya chaîne mnene ya mboka na biso Congo Christian Lusakweno de Top Congo Thierry Kambondi bande kotu ba yaki pe koto na micho sur Mastet nani donc Christian Lusakweno Top Congo moko ya ba chaîne OP na collaborer na bango misa ba CD ya ba anniversaire Wendo Luka ba artiste otoko misa ba Céline Banza. Oui, c'est une bande. Oui, c'est une bande, bien. Mais même à Joana Oyo Lobby tout à l'heure, et ça la succès, ma casse, c'est bien. Il y a ça, ma belle. Moutounani, c'est l'équipe pour toi, dans le studio, il y a le bas, Koloba Okamo, il y a le bas, Kokamwa. Il y a Wakanja. Bon, oui, bon. Donc, c'est un peu, c'est ça quand on m'a so là. Ngana Yembi, dans la Belgique. Na wiki ba condamné mutunanga na kinwa mabete na mission no te pepele Costa Mutamba pe mutunanga muta idéologie osakana te entabou na yena studio et pas ya batu babeti verambo na poto na Belgique moko ba sera nanga na otanga na kombo na été et un jour au de ngana longwe Belgique vendredi via beti samedi mais ngasko vendredi na zaki na yem ta beti verambo pour visiter le centre culturel congolais. La police Massa Nangai, petit frère Nanga, Jonas.
Jonas Likanja en Belgique. Mais massa mosope bazaki ba Rodriguez, Rodriguez oui, Rodriguez batnange bele ba kombo ebikandeza là. Et un alandi et s'il na guitare Mutamba kobanga teo suka okolonga batudeso Mutamba kobanga teo suka okolonga ata bakateli embula misatu papa suka okobimana yo succès na kin batu babi wendo yo zunga kin babwila yo oluka nzembo obwaki na ngunda na bite ba artiste basala banzembo pe pona ko encourager mutu asa comme autorité de l'état à quelle prison mais biso ba auto zala naï et ce sont au PCA lipa ma bête mais nga lokola artiste et chanteur ça tu as donné juste la force au PC fort succès na biso e kangi na ba mike ba yemba mais na bête on na guitare musika sika benga pa cha Bruxelles wendo photo enregistrer ngo to kutene na journalier to solane masolo to na ser na ngana mère na biso ma Claudine Kinwa na Château Rouge wa chez Mbuta Lombi pembeni wana bikandeza Mbuta Lombi donc mutu nanga peso na bosani bo bwaka za mabe président na biso bata maison mère ya golf kizola parle ponga na zala awa teme wale penza na contrôler donc na yembi wendo ba okanga yo na ozonga kin donc il est dans l'aéroport en Chili. Le président a instauré déjà état de droit. Donc la liberté. Donc vous voyez la moutouté. Pourquoi pas? Si on a une famille m'a dit. Pour moi c'est dans la commune Irène m'a dit ma bé. Avant on a dit jombo kaya Willy Moucheni. Donc ma pipo pas la kuna. Ma pipo. Alors écoutez bien puis ça bien mais mon fils. Des grands dessinateurs, il n'y a pas à Akuna, Bambote Belé. Voilà, Mboka Emmanuel Anganda, na pesio Bambote Belé, Emmanuel Anganda depuis 10 ans, à Keiza, la Ragito, quoi, famille Libota, tout évolué, Nabiso, tout continuer. Mais laissez-moi vous dire que l'artiste et musicien Igbi Nafilé, à Ozanabino le 27 décembre, dans le nouveau casino de Paris. Donc, Igbi Nafilé, Bensibino, Bosombra déjà, billet, parce que déjà, lié et à billetterie, Naïza, à Kofongwama. Donc, au quotidien, dans la page Naïb, au monde lié à billetterie, Boké, dans le précipité, qu'on soit un nouveau casino de Paris, Igbi Nafilé. Donc, 2025, le 27 décembre, aux Alawana. Et puis, merci, Nayo JM Boda, aux Pestabiso, toujours d'informations, aux Bunda, pour vous encourager, artistes, toujours à Kenda Liboso, et puis qui vive la musique congolaise. Donc, voilà, Tozong Nabiso, par là, au Betinga sur l'Isolo, il y a Victoria Eleison. Aux Alawana, Victoria. Batba kota na internet. Afimiko mwana ya roi mwana ya sabaje se aye. Afimiko bandeko salama yele na la vie ya lelo ya ori. Afimiko basi ya lelo yo bakopa eleki obalingi se bazwaka mingi solo. Baboya mabala bandeko kaka ba détournement ya mibale ya baninga mwasi ata azana mbongo mesoki azana mobali te ezali susia mikolo na mikolo namoni lelo yore bolingo basombaka te ore naloba ndenge nini ore kestera daya aoseka nayebi te so mutu asekisaki wana ointerprete nse po wana kimpiatu minga na wendo na obeta sko shekeste banzembo to avie na oyembo na kiwendo parce que c'est toi na scène et puis en fait bamulo skanto bazao ba chifade lokela ya wile bonda kazana azana na lekena na mboka na benga ke mazaete je pense na Lille je ne sais pas na bosani peut-être na kene mboka na ya mboka monde ti dijo so koti bo moni ba mboka boy. Na na Bruxelles na kimboka na ye. Baza belé awa, ba fi na biso ba chiko sengo chimba baza awa. Richard porte-parole na biso ya à l'époque, ya Victoria, baza. Donc ngana za moto Zoébé la za na Orléans. Zoébé là.
mamna le bana ko pour biso ko saate mutuna na sanga wendo ko saate donc tu fais des locaux là où t'as aidé un groupe tant tu sais ah on a ba fille tout qui n'est pas Orléans tu sais na ok tout tambola partout donc biso ko saate ngana Victoria na on matana podium c'est là moko na Kester il y a quelqu'un qui est parolier ou non chanteur oh petit window déjà na côté Victoria na des petit window donc t'es écouter que c'est un matin ba beti la bongo et que c'est un matin ngape na matina ça dit avant ba tumsu dia bande ko beta mais Victoria ka ngato to matina est-ce que to bani makambo moni petit yo yuma faux petit a déformer ba nzembo nanga na o comprendre été ba tu nani wana boyo ka ninga zoyemba tu do 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 yemo ban ha fini ko ayemine na pas pesinga passe et déformé public mais ma bezaka ke bo vide ndule mobo na kaluka ndo le sili 23h nga vanda na plateau des professeurs basuka na landi na luki ba visa ko mubiala bata bureau besinga no vie déjà kendai transport ezate na mta matolo te ni te na la banda le jour beta pat ba fi ba pia rien na bete ba yanko ba fonctionnaire ba fi wana ba sala ba pia rien ou beti pat donc Victoria chez King et à place na yeba didi kinwani a bengi ope bo putani boy aboli au moins 10 000 fait par Kati Kati ango Kati donc vraiment tout ça bah bon moment et bon Isaïka comme on dit biso to ba to na ba logique mo boy na kuka ipe ko ya parce que publicité o esalema pona ko ya Victoria suka awa to ndo sala onga na vie mais ngana ya raté pona moni komeleleki komela mbongo komela releki ko komeleleki na bité biso fonctionner boete parce que so ndeti pisha qui mobi bon wendo moni nde ozo fonctionner avec Victoria soit 10 000 ou bien 5 000 lukata moi parler moi bien moi ka obi ka ba période wana Victoire faut baluka na basima ba parler des peuples pour ma RTNC faut les kana ba mission mais mutu apio 5 000 euros paye moi ka mon pe pourtant tu as ba mission na ba kini yo ebineza mutu to akitina ka yo pas to toki mais vient battre en tout t'es ok mbise esprit obini moto musique so t'es na passeport na ngana invitation na tambour na ngoya na visa profession artiste et musicien. Ok. Ça dit normalement biso to ko vivre na matoloté artiste. Parce qu'il a un métier mon noble. Mais yo télémi na mulongo bo ministre c'est pas télémi. Bo je ne volonté. Yo ya ndé ni poto. Yo ça. O télémi bosso na oyebie. Et mais isa musala ya ndé père moko bonde yo vandi wana. Ba père na biso pa la muki na tongo a brosser, alati costume ke na bureau na. Artiste a ndengwa mais est-ce que mukilika ko baluka attendez mukile baluke komi piche ndeni ngana audit kin ndeni sola mais normalement l'artiste vit par ses œuvres comme mélanie muteye comme ça tout bongo yo un moko mutu nanga seleo sram pierre mutu nanga ya banda olandanga na ba Belgique partout période où tu sois no mukandate Poutine pierre mutu nanga. Ok. Na soupe wendo mwende na abo iloko peso ta longo chemise ne miyaza non na je docteur. Ah ouais. Mususu temps bande ko basala ba déclaration des droits de l'homme. Des déclaration universelle des droits de l'homme. C'est normal. Deni yoko beta musique na ba to futi ba hote. Ah donc yo za pour par rapport à ba témoignage ba monsieur ba. Mais oui. Ah bon? Contre ba leader na bango. C'est pas normal. C'est pas normal. Les bateaux. Non. Non tous en a serre na ngana tanti nanga moi si na biso mama niki awat tout à l'heure tu yebani nga depuis kala échanger té so luki be mission na nso na sola na banque a paie rien ba vie ba futa té au moins bobeti conseil sili sauf qui paye bendala ça dit avant conseil banda yo mo luka déjà na moni Irène Madidi namoni Fabiola Madidi
mieux vaut bêter ma tôle avant pour vous en pour ça nous les vides benda. Je te dis frère, n'avant d'ana bon mais biso par contre né na Jean Goubal. Avant de voyager ou avant concert, Jean Goubal c'est un window caché ça bon. Pour biso netinga et pas la biso pas Jean Goubal ba nyos boyo kana monde na kin caché à $5,000. OK. So on discuter so ben Goubal aux yeux to ben ngam na ko engager groupe. Na on a télé et puis na chaîne au balandara ebelé Image sportive. et tika la paix tika na rien que la vérité. OK. Ndebino bolobaka ata bosamba mano solonel olobaneni ndina lobaneni C'est vrai que solonel na biloko na biloko lobala ndeko biso loba la vérité. OK. Rien que la vérité. Non tout temps Christian le sako na wata. Non tout temps Zakaï baba so out. On se comprend. De pour dire que biso to fonctionnera te que mutumo boy otali mutawa salombeba nga longwe victoire na bisi viete. Boete ba pinga 2000 obaki tout. Ba pie 10000 obaki tout. Ba pie bo obaki tout. Maintenant Goubal soit to beti ndu ba pie 1000 to 5 personnes Goubal ko to bi to sandeni. Poto kabola lao. Papa tayumo. Voilà, Babi, un leader la dette Bah, Foutala. Tebele. Il y a la dette Montana. Pourquoi pas na boss Benoît Moujana, Nzebo Kitoko, leader à Embele. Na pesi ya la dette Montana Mbote. Tozala ine beaucoup plus muta présentant ngaye ya yebi héritier vous qui la crèche. Ah, héritier vous qui la crèche. Kuna la victoire wana donc hôtel Abiso Ayamba Abiso Kitoko. La victoire la crèche. Donc voilà, là aussi j'en profite aussi de saluer Promis Souka. Na mwana donc bambote ebele na promis souka na mwana bambote na musika okotala biso donc to continuer na biso Odilon Mampuya boutique exemple à suivre ezaki bongo na Bruxelles ekomi na Kinshasa donc na Willery wana boutique exemple à suivre eza wana kitoko kuna okuta na wana ba dimanche ba twazalaka wana kolia kitoko ezalaka kuna to koyaka kuna kala mingi te Odilon Mampuya donc voilà kuna peso sombe bilamba te na poto Kinshasa somme maman kuna boutique eza donc poto na kata kin moi na Bruxelles wa mema Bruxelles na kin Odilon Mampuya félicitations na musala oko sala kitoko mais par là lobby Jacques Goubal le pe batu tom so nga ba Jacques Goubal so concert ba betsaye ju contre-temps ndi otolo ba so ba sur occupe pour interpréter Jacques Goubal nde bovan na ne bozala na oko sepel sape batu na fois na ndenga Jacques Goubal bon en fait là Jean Goubal to fonctionnera naé banze monyo soye boyebi à Jean Goubal et c'est lequel anga cet amour d'enfance et milobelanga est-ce que tu pas to yemba naé mais moko vezerana ngas qu'on a récupéré ma solo de ce to yemba na Goubal na Caire. OK mais pourquoi ba vite nous les soyez iner du temps vie et moi repé maintenant moi dimi parce qu'on a récupéré ma solo donc tout ça la complicité et ça que non des groupes ou des leaders dans un groupe moi ils a projet au groupe à Jean Goubal mais tu yemba ngana ah OK donc ça que na kozo banzemba Jean Goubal na sale on a qui wendo non avec Goubal tu as des artistes OK ba ye ko lisinga teko Goubal a ça nae après, ngape na son na ye na 6 fois na Caire. OK. C'est très différent par rapport à des tout ça qui na et pas Kester. Pas Kester a aussi que na ba lead na ye. Na longo li Kester osate. Wendo mtawa ma banzemba Kester. Mais vous avez mon pas yemba. Donc d'ailleurs a profité pour na rolobake dans quelques mois. Bo zwanga na Jean Goubal à Paris en plein concert. Et grâce à Mutunanga, Rangers Smith, de Kalaming était boye baraba masolo nengeza ba pisha kumba na kati organisation na ba Jordan. Mizo ako Jordan, on mizo pe image. Jordan mizo. Donc Kalaming était bozo Jean Goubal pour la première fois au grand complet na groupe. Na groupe. Ngamo na planifié masolo wana avec Jordan, non avec Mutunanga Smith. Les producteurs. Ranger Smith. Ranger Smith. Tu as Mass Bass. Ah ouais, Mass Bass. Il est pas donc,
kala mingi te bozwa information boyeba po boyoka banze botu bolinga ba emi ba elu yebanga ningi yona bolingo ya solo mama bolingo ya nzambe yelele ayele elu samanga ngana lingaka yo tango nyonso seko kanisa yo na komituna kai elu bwembwe liloba yo kobonzela elu pote nani bozongo aleli picha Ah non. tozala awa pena groupe mumba changu bal lobi Donc, tous la date. kalate to lamba on a Ranger Smith na babino to dans kata masolo. Ah ouais, tous la vraiment battre la biso partout dans le monde entier, surtout dans ces. Mais ils ont beaucoup plus avoir ba malile ya makasi awa. Ah ouais. On a la kimaka. Ah ok bon. D'ailleurs pour la fête anniversaire le 23 décembre. D'ailleurs pour tout monde boye na ba 2019 je pense. Na bi na fêter awa. To komaka ba le 20. Na ibo changer nga billet na zonkini. Na kokata benda, ça vaut benda pende zongo. Oh to yeba na kini ça vaut benda zongo. Voilà, tout ok dans la biso mais le loupé internet et ningana qui est et ningana y a moins question à curiosité par rapport le lot bandeko surtout bandeko bandingi ça internet en gros comment que ça la moi ma comparaison par rapport il y a la grande dame qui est Mbiliabel et puis na Sœur Nabiso ou madame Kandi Kofi Olomide madame Kandi bon bien bon tout Kandi par rapport à son vrai nom on peut dire Kandi ça par rapport ya biso na baina Sœur Nabiso na kati ya groupe ya grand frère paix à son âme Rigobert Mbila mokonzi na bango lelo yo pe Chimel Folo azana fali ape moko bato bando yima na ba mege 30 Chimel Folo. Mais actuellement, Cindy, Bambote ne belle. Madame Kofi Olomide. Oui, moi c'est à Vienne, moi c'est à grand frère. Neve alinga va benga. Mais bon gars vini. Te Madame Olomide. Sœur nanga Moyembi, Kandi, Cindy. Molongani ya kulutu nanga papa nanga Kofi Olomide babete bon yo siko zolo ba bon yo to ke no musika bon po ali no peka elo eza no simple yo ke no musika wa gauche mongo mongo yo siko ngana bani ana mongo na lo ngana bani na tu ninga ana mongo bon siko sona bi mbote da ndeko nanga fali popa oto benga na ngonga nyos voilà pesa pe mbote na nana ketchup après na kesu na bibo pia pe nana moduga mbote mabe fona lobaka nana moduga madame eti badiata yo be mongo yo mbeli gaga wana mbeli oh mboga ndo nini le ba jangu bal moi na classe professeur Atunier qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Moi, dans le lobby, moi, monsieur. Pour na boyende, batombo la ramisa. Moi, monsieur. Moi, na tombo lika loboko. Batuni, toi, et ayende. Yendabi, c'est pas moi. Yo, c'est pas moi, ndeni. Yendabi, non, c'est pas moi. C'est toi qui as fait ça, c'est pas moi. Ben, professeur lobby, a dit Moi a dérangé. Moi a tombé là Moussapi. Non, mais il fallait répondre à la question. Mais Néné Alobi, c'est pas moi. Ok. Professeur Nasuka Ake et pas ya Willy Moucheni. Professeur Ake pas parent à moi. Ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni a tuni abi di Camboni professeur c'est di Cambezali pendate. Na tuni ka mutuna qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais moi na tombé là Moussapi. Et na tuni abi je ne sais pas et puis c'est pas moi. Mais pour n'y a tombé moi a dérangé en atuna papa tuni mwana makambo moulakisa tuna ki ezayo qui a découvert lambo papa lobi mwana lobi et angate papa ya Willy Moucheni ya bisi professeur bi mais mwana asali makambo te yo linyandi maponi est-ce que vous comprenez ouais et yinda ti professeur abeta mwe Anga, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo comme un problème, Moutouma en est koleka. Abi, c'est Diego Kao. Moutouma a zaïki on abi.
molakisi awa na lupango okoti oluka ba problème kombo to benga tata odi ko kao po atiaka bato ba kao est-ce que vous comprenez Kao c'est lui kombo ne kao bimanga moto aleka ki wana aki obenga mbila mbila ko mbila ye wana ba nini mais qu'est-ce qui se passe ici non ngana molakisi na tuna mwana qui a découvert l'embauche de feu mwana obi za été na mwana déranger na ye na tuni parent na ye et ko ba problème e komiko swana boy na boy papa na mwana na ngai ndeni ko tuna boy mbila obi ah bon en réalité yo tuna mutuna ni o qui a découvert l'embauche du fleuve Congo ah qui a découvert l'embauche du fleuve Congo papa lobayeni abi yete mwana lobayeni wabi molakisi makambo ya Congo central yo tuna ona boenda bukanga yo de bakangi maître en fait c'est ça nous on observe tous mona mais tous réfléchir muké c'est ça en fait ah ouais ngana ko loba jamais que nakumisa parce que kumisa bakumisa ka nkolo mutu ba sepela na ye OK mutu ba kumisa été public a kumisa ba artiste oui mais biso beto loba le public est comment roi et c'est beaucoup comprendre un peu philosophie wa mais biso ata mutu oyemba libanda na ba note libanda do ya yemba na la mais beaucoup misi natanga ba kombo vas-y donc la bête de namuta corps pena boy muta bandi bibanda mais beaucoup mise non mais nditi lelo pe oh ça la passe moi polémique yango comme au coma et comment tourner comme ko baluka surtout par rapport il y a Ferrigo la sortie médiatique na salaki na émission ya bosolo na politique pas de na biso sango par rapport à likambo ya mwana ya moto na musique bido bato botanga livre na musique mwana moto aza na moto c'est-à-dire na compagnie neti Ferrigo la mwana we ranson et Rob Lobama tu es à la bongo bino bato a livre te ndeti ngabo ba ko ba na mwana Jean Koubal te na collaborateur na c'est ça en fait faut ma belle biso ya Congo ya ngolonde place to okena ba mbebe bele pone l'autre pays où ils ont coltan et on a tout ngaku na yo faut somba téléphone boena bo tout ba sera ngwe uta chez biso mais tala peuple abrutissement mwamba et tous les jours mais tala peuple pauvre pour abrutissement leki trop na mutu ndeni ngana ko na ko lo bandeti Bill à mwana wera te mwana Vincent les a exaucé comme ça rôle ba musicalement non autre une question c'est na mwana wendo na beni artistiquement mais na ba koma yote est na livre parcellaire il y avait Rambo aucha fali mutuna aucha fali te katika tinga mosenzi na unité aucha fali te na book na livre parcellaire il y a au bétel de Solomo et voilà dia to bekaki il y a jeune sana producteur wa na mère bili ya bani ba aucha intel ta aucha bana na yi na orchestre ba sala recrutement bato bayi ba collaborateur na bo travailler na bango ce que si tcha parce que les lots ça tire déjà dernier fils n'importe quoi dernier fils de quoi héritier dernier fils nani boy non oh ça on a biso ba ça ba marquer la ba wenze existera te na monde artistique normal non nga so na fait journanat à partir kin na e paré on a sali presque 2 mois na ndamu na ozonga kin et puis no ya le sous en octobre mais c'est tout coûté na fait jana non mais na sur la peine à mettre Gims moi na été mais dès tout coûté na VT et quoi le problème non c'est na moi na aéroport ça de voir ça allez
C'est ça en fait. On comprend les dimensions. Moi, moi. Biologique, oui. Artistique, oui. Mais artistique, ça existe juste sur le plan de langage, tout à discours, tout à terme. Mais on a une affection, rien. Rien. Par rapport au pays à concert Ferrigo, la bétine échangère, le 20 concert, il est plaire ma casse. Et puis, il y a des moments où il y a déjà à la émission. Alors, il y a une période où il y a un problème. AMB la kayango nzembo fait jaloux ce que ba moni AMB on li sou balobi à la musique guerre à côté ka code 16 bébé bonga et attaquer papa et ça m'a bêté guerre oui à la guerre comme à la guerre moi ce que c'est ba ya ba bunda bitumba fa ça biso guerre na SSI là guerre na SSI aussi là on a compté guerre et guerre est la guerre au Sahel. Ce qui déjà les gens motosoki a oteka mangla na 1000 francs. Moso a oteka 1050. Et c'est muta 1000 francs. On dit ma pena que muta 1050 a gagné kai. Fa potana nae. Donc fonctionnement na bango et andengwa donc c'est normal. Pourquoi comment non normal? Petit mo bazo a ofinga mukolo. Mukolo a banga l'équité pour soi. Alors que biso par contre ceux qui pona koloba pour nake me pena base biso quoi batoto yekoli ndule. Lelo yo pendant période de mois de décembre rumba ekomaki patrimoine immatériel de l'humanité. La UNESCO reconnu. Reconnu oui. Mais attention, batbo landanga. Rumba est comme patrimoine, oui, il est reconnu. Le collabo continue au Kindana Bongo retenir date au toit na Saint-Denis awa. Lobby ba boto la bisongo et comme patrimoine à danger. Pour toi na bosoto mo na biso na rumba. Bosoto ko insanité tout. Batma rumba. So qu'est-ce que na seben 4 mais est comme de là check rumba bungi c'est comme tout tanga ba kombo to sola ba comme ça là rumba mbeba te que la partout au temps dans le monde il y a la danse montana mutuna nyoebi partout au temps dans le monde le Congo c'est le pays de la rumba. Rumba oni. Oh ya oh. Rumba wana. Indépendance cha tozuwe chichinkichu kuchu. Félicité pempe mwana mwasi suka botembe. Rumba ya mwana. C'est vrai, il faut se ressourcer. C'est vrai qu'il y a innovation cause mais qu'on perdre originalité. Biso to risqué. Tu vas lire peut-être artiste épuisé parce que tu as quand même il y a 20 ans et comme on va chanter on continue sur goyer oui collège de oui président Sony Tchaoumbo personnel oui sambala kotika takatamina todidodo sambala oui uta kuna babari kisangani kuna bazongi na kisasa tokonzemba na mindule ya sambara sambara tokobina na sambara batbalu kangote y a rien de nouveau mais ce bat beaucoup mieux kolongola maïe koma manga et indi c'est ça nous congolais. Pisha ensemble ça allait bien. David Mombele bien. Mutunanga Popol Mupasula bien. Manike bien. Nani sus. Munanga tozayene na banda. Yoyo kase. Yoyo. Bien. Mais yo bondima. Tu vas na plateau boy. Est-ce que ma beni ne soit na tangi Jordan? Mazo. Mabeza mizwa mais bilo wa mona ba umba ubno bokumo ya nango ndeti bozozonga ndeti na mo antiquité tamso bozo yembela tata mwasi ouais biso okindula zaiko
na mugira-gira. Attends, maison mère. Nostalgie. Yawande makambo. Je te dis la vérité. Eratarate. Si vous avez rumba ya bamboa qui là on est à Kala Isara. Moniato banda le oti j'ai dit. Moniato. Neti nze moment na utaki yoke ya obe na page, c'est comme si ozoboa qui là-bas tout. Ouais, tata moi c'est Ebolamba te. Wana eza projet. Bon, les autres aussi on a lingi pendate mutuna nyaza na plateau apo. Eza projet mo boy concept mo boy parce que to créer groupe mo à Paris. OK. Et ça trio mo boy ya buzoba. Mais tout ça ça ba message. Il y a 4 personnes ou 5. Tout ça mutunani ngape na zawana kapita za et tout ça pena Marie. OK. Elle s'appelle Marie comment là? Bon, Marie amndele tu vas pena bande kumusu tu wana bona kati projet wana et tambola lobby. Tu as beaucoup plus guitare, saxo, mbonda, ngaku tutaka na obeta mbonda. Tata mwasi ndeni ya kuolamba fumbwa asangisa wana nini na pondu ayebolamba te ngaku na obi neni tata mwasi aumela na mboka me alambi fufu ya bede tata mwasi alambi fufu za kaya teba ata semon na bino to ulia kawa teba ya concept oyo eko évoluer lobby to tambola nango ngane na OK Congo ko mirer idéologie ndenge là ozozonga non zonga de lobby. Là, biso to tombeli wa bon voyage. Zonga lobby on a lobby ça le 26 septembre. Pour na zonga le subu le 22 octobre. Pour na zonga le subu Congo. Voilà, on a invité Batali de partout, les autres joueurs qui m'ont parti au solo. J'espère que nous avons au solo là, les sous vraiment il y a redécouvrir ma projet puis bah comme surtout peut comme sous Trolinga, toi y babino pas une équipe, toi yo capena surtout pour dans mon modèle et puis bah différence il y a rumba ngopé, toi te quand ngopé les sous bien pour la valeur, il y a musique il y a mboka na biso. Bon c'est mutabeta. Tuka. Aya le bio rumba. Et ben rumba ça c'est danse AD. Rumba ezakaka musique nde obeta wana te. Na rumba to apena ba danse. Ba poluka pikeza. Omene wala penda bolingi sana na lobby en boleksa onde bolingi. Boleksa onde bolingi. Ba groupe nyonso. Ya ba fe na biso tout oboyebi. Ba danser dans ba bina rumba te. Ba bina rumba te. Faut ba kota école. Faut le travailler pour le savoir d'enga bina rumba. Bote ka rumba mabe makas. Rumba ça se danse à deux. Pour la danseuse, ils en ont pas. Dans la rumba il y a 3/4, rumba il y a 3D, rumba boye. Tu as la bolero, tu as la poloka piqué. Tu as la kiri. Ndé ba benda kawana c'est quoi ça? C'est pas la rumba. C'est to lobby to le baté. Faut ba yé ko la rumba. Désolé, c'est la vérité. Merci beaucoup, vraiment, je ne sais pas. Mais comme pendant le lot, tu as le mot de la fin, et puis message au mémeli, tu vas mourir à la bonne musique, tu vas t'aller de partout, et Rosani. Merci. Et va continuer pour mettre Stéphane à Ota, il y a une rénovation. Oui, rénover à Napoto. Atamir, nous avons au Boukana. Et Toboka, et mon studio est plateau. Un staff na si bof. So tu vas plan eke. Ma si bof. Ah kitoko. Si bof. So ça bon ekenda ndé a désolé koma. Ndé ya Patrick Malwa venge koma kitoko bof. Donc on a connu besoin merci beaucoup na régie. OK. Et surtout Munanga Jordan. Mizwa. Donc Kida dans la musique. Ingénieur Kida Christian. Merci na grand frère propre Mutunani. Donc ndé na zabo na avant dans la 19e yalobara na 19e po Covid des années 19. O yambaye. Mutunani. Akoma banzembo pe na oyemba nzembo moko boy lobby. Papi Pepi, et ça texte nae, elle ozonga a weto ko enregistrer ngo. Bon, vraiment ngana pesi bambote solo. Chiquito papa paradis. Na pesi mbote oh ya. Na diezora ore. Lambi bisidi chilombo. Ngana lelio baninga ye. Inoye bango. Neli munduka pa mao. Wapi falanga o ngo.
promise nsuka suka na mwana o ozalaka wapi o yaya Suka o na mwana. gika seka kese papa o Gika kese. pesa ngai faranga Jordan mizwa kutu na loba te o mizwa epi zwanga fire basket ya Willy Musheni Code mondial. pire vieux grand frère propre toza no na kinwa yo oyebi ka ndingo asira ye ekora tete et na bande de sous et déranger te Constant Mutamba Constant Mutamba pire mutunanga ya kati na bossa été héritier mvuki la crèche na bossa été chic Voilà. il y a la desse na tangomba rebelle na la crèche La desse montana, j'ai déjà évalué. Sony Chic grand frère propre Sony Chic Sony Chic bon na le bon quand même Sony Chic la fandi ka bolo wendo yandeni tana no photo car kande na yeboye Sony Chic merci beaucoup car pendant pelle il y a bien que ce qui ne ça bien Oh. kande na yeboye Ah, ok. il fandi quelque part ya boss ya kini kiese tous années tout à l'heure na hôtel remix parce que MOP Opema. appel Maradon Ndenge chez boss ya kini kiese Ah, ok. na boss ani pete na profiter un peu sa mbote na confrère na bino Doudou Kunku Doudou Kunku. Kunku mbote na donc famille Madidi Mobimba na bana poto awa umuyo oseka ko bika ke mukende Ah, ya mis dans le pays, ça va na mourir. Nijon mon que fils mutunani Jabi vena nani Vewal na bossa ni ote quoi donc Jonas Likanja na Belgique et kana koya kola le panayo Maïka na Bruxelles bambote belé basere na na Bruxelles bayambanga bien na marraine Mandribil wana parler de na ko kende na yokuna melando lingi la marraine Bombo Capé. oui la Bomboka donc Kati la voilà brésilienne à Bruxelles. centre Wallonie Bruxelles Mobimba merci pour tout pour la confiance et maison Schengen pour on y a parlé boyate elle va wanguluté maison Schengen. Voilà, merci beaucoup d'être passé ici. C'est la première fois, mais c'est la dernière fois. Donc la porte est grandement ouverte à chaque fois. Sur le Betty, Autofongoli, au Maintenant, c'est polémique, les amours, on a régi par voilà, merci Naba Interdo Bolandi Biso partout dans le monde entier. Merci Naba fidèle au Balinga. Immense pour TV, surtout on va partager, on va bien, on va appeler la suggestion. Et ça, la Biso bien poto bongi. C'est la Bino Moussala. Merci à mon équipe technique au Bazaki derrière la caméra, au fou au moulin pour la émission. Et les Kaki, Toko, Makasiboué. Merci na Papa Paradis, Chigito, un restaurant Paradis secret. Déjà, c'est 4. Donc, Tokuta na Bongo, na Liesan. Na Liesan, na les 4 filles avec Coco ya lobe son pota tigre à Ozalawana, passer na biso Thérèse. Donc, réouverture, il y a 4 filles. Donc, 4 filles, oi kangamaki, pour Azali na Mama Kamune Zalaki, Siko Bafongoli yango, et puis, Coco Yawana, l'homme de Magoda. Donc, soirée Magoda, ba fille a bien, ba vrai tonton, ba vrai Joe. Donc, bah, ils sont balinga pour se divertir. Boya, bien chose à la carte. Les 4 filles, tiens, ma biso Thérèse, donc, Toku, Tanawana, je reste des guerriers à Ozalawana, et puis, nous avons piché un kimu, soldat presque Ozalawana, na Coco, à Robini Sabiso, donc, début jusqu'à DJ Kindokipé, à Ozalawana. Mutunanga pa yambanga bien awa Mado Chako. Mado Chako na PC bambote. Mado Chako. Voilà, il passe à Mado Chako na PC bambote et belé donc voilà, José de Londres aussi n'a profité de London. Bambote belé, nous sommes arrivés à la fin et à émission Nabiso Balobi le boss Benoît Mounjanaï leader Lades Montana, GDG ils ont déjà na YouTube, ils ont évolué qui toko makamunyo so kitoko beaucoup dans la chaîne YouTube, il y a Lades Montana pour mon nzembo kitoko ayembe Benoît Mounjana il est boss. Titre de la chanson GDG. Merci Nayope pour l'assistance. Maître Stéphane, rénovation. Donc, Oingi, va rénover Ndakuna. Aujourd'hui, problème au Benka, na numéro, na biso administration, zawana, to repasser au Mbalamoko, Maître Stéphane. Et puis, soko na poto, Olingi va assister yo na makambo sali, etali ba démarche administratif, ko hésiter te, ko benga. Pour tinda yo pas maître Alfred Coupé ça y est ba benga papa 10 ans ya zawana pour na ko assister batu pour na ba démarche administrative et puis ba laksao
koboka ngunda donc mutu aza wana okokomela o lisolo na ordre ndenge esalamaka babiso oye poto fo baoriente yo donc bato baza bagidaka bato po okweya na libulu te oza na raison parce que maître Benjamin fait capable yebisenga mutu oyebi nde basala mambo te kutana maître Alfred azawana Alfred Kupesa ok olokota na bambrieme belebe ezanga mutu maître Alfred azawana maître Alfred Kupesa obengi akorienter makambo nyonso olingi olandela ba makambo même yo vandaka na poto oyeba démarche mususu te azawana pour na orienter yo pour la tsa ba avocat ya bien makambo nyonso ya bien donc voilà quant à moi je vous dis déjà bye bye so nzambe azongite tokutani bongo na mbala sima ciao bye bye